nde na kotuna bango ke condition yango eza nini mutu yango baye kolobela ngai eza papa wa bokolanga atiaki no mois d'août moke nalobi bapesaki ngai ke nakende 2 jours na réponse il faut napesaka papa na biso bakado nake napesi papa kado ya liboso asaleli yango te bango balobi ke bapesi nga ta mokie nde natunaki bango condition yango eza nini esimba bana babengaka yo esprit ou bien bato normal ceux qui déjà commis déjà na point oyo moto akokoma déjà asali alliance oyo tobenga alliance satanique na bafamille lolenge tozalaka boye ya des familles oyo bazalaka na interdiction oyo akoki kosimba ata kisi te. Centre hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours. Le centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère. Redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaoka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui suivent. À partir de 3W, là je vois Chubissi Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Derrière le masque, car derrière le masque a pour but, cette émission a pour but de nous faire comprendre certaines choses qui se passent sur le monde spirituel, positif ou négatif. Il y a toujours les impacts parce que quand Dieu a créé l'homme, selon la Bible et selon Genèse, Nzambe azwaki moto asali ye na zelo a souffle na ye et pas na moto pe moto azwaki forme parce que on dit la Bible nous parle de temps à autre en réalité à l'homme sur l'esprit ce n'est pas la chair car l'esprit est fort que la chair. Alors on parle de l'esprit, on parle de la spiritualité et c'est une émission. Pourquoi? Parce que cette émission derrière nous, il y a toujours quelque chose à cacher, quelque chose à masquer. Pourquoi? Parce que avant to komo toza lelo, toza na ba vie to utaki nango, toza na makambo to salaki, oyo mutu moko atikel koyeba ngote à part le Dieu créateur, le Dieu de l'univers qui voit tout. Mais il y a une vie que tu as cachée, il y a une vie que au masca yango. À travers cette émission, on va te permettre de comprendre et de prendre cet courage. Il y a que dénoncer, il y a que la vérité pour que Ozala libre. Nzamba pambola négronion surtout pour courage que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous accompagne et toucher mite malabino pour que vous dévoiler makambo oyo bozo bomba. Derrière le masque, il y a toujours des surprises. Beaucoup de surprises et ce n'est pas seulement de surprises mais c'est des leçons à apprendre à travers cette émission. Merci du côté de la technique, merci à Cordon Elise Nanduku ainsi que à DT Mosolo Denige, pourquoi pas à Zara Capit ainsi que à Jacques Milambo ainsi qu'à tout le monde. Vous êtes tellement nombreux, Kachama, bon retour, vraiment, Nzamba Pesayo, bon rétablissement. Que Dieu bénisse le membre soutien Bravo Jésus et pourquoi pas le partenaire ainsi que tout le monde surtout va soutenir de près de loin
pour l'orphelinat, pour de veuves et pourquoi pas de personnes vivant avec handicap, de VIH. Que Dieu vous bénisse. Kanisa toujours en Biswana et Kozala Malam. Ne manquez pas à soutenir l'œuvre de l'Éternel parce que tous aussi demande de soutien. Ou nous sommes des Nango, à un espace ou soit quelque chose pour que tout Kangsambo a garanti aux Amalam. Merci merci pour notre qui vraiment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Tozo Zela, micro, drone, synthé, beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses sur Tozo Zela, de votre part, pour que tout ça l'émission. Papa Thomas. Maman Wechi, shalom. Ah, comment vous allez? Kimia, Nangolo, Nzambe, Ezobatila. D'accord, merci beaucoup. Yaya, la paix sur beauté. Beauté, maman. D'accord, moi c'est Maman Wechi, Papa Thomas Fabien, c'est l'homme de Dieu, à Porte-Poy. Naomi. Hein? Naomi. Naomi, très bien, merci beaucoup. Papa Thomas, Kambali sur nos prières. To Sambeli, Seigneur Jésus-Christ, to Tondio pour Nabolingo na yo, Nzambalola Kolo Yesu, to Sengi ou accompagner biso durant cette émission, parce que to sala kabobele musala na yo. Yango te sengi intervention na yo Seigneur à travers mosala oyo parce que zali mosala ya kosunga mabota kosunga peuple na yo yango te sengi accompagnement na yo to tiki local nyonso na maboko na yo ainsi que bato bazana technique na maboko na yo Seigneur yo nde kamba biso na nguya molimo mo santo na yo nde to bondeli amen. Amen. Oui madame. Oui ko lukabiso zala claire. Balobi mto alingaka kobika azala claire diboso pas n'est-ce pas diboso na biso sozaka ba représentatrice ou ba représentation batoto représenter ka Nzambe sur la terre mais moto esengeli moto a confier na ye to a confesser et ça reprend Nzambe à moins que Nzambe dirige d'une manière ou d'une autre il y a le cas serviteur de Dieu mususu peut-être par rapport à Mamboli Kanango. Et puis, peut-être par rapport à la spiritualité, nous sommes peut-être faibles par rapport à... Il y a des comme sous, peut-être il y a des serviteurs. D'accord. Alors, maman, ni ne m'aime pas. Hello, Ngai Awa. Au Lobaka Boye. Tout ça parce que vous n'avez pas de problème. Pour que dans Lobaka Boye, mais le problème, oui, c'est que d'accord, mais si au-delà de il y a pas problème là yo, au-delà de ça, mais quand on la moi gosier dans mon pied, on lui opérer moi vie, na mambo on go ibisabiso pour to capter au bien, d'accord? Ngai baboti na ngai bakufa, papa na ngai akufa, maman na ngai akufa, atikanga na âge ya 8 ans. Na 8 ans wana papa libota moko bayaki kozwa ngai ntango bazwi ngai batangisi ngai nasilisi mpe baklasse nyonso epuis ekokóma na makambo ya koluka mosala na mosala wana bandaki koluka na bandaki vraiment kozwa vraiment te baye kobenga ngai nakende na côté ya ville Pendant qu'on soit c'est-à-dire pendant ça expliquez-nous tout comprendre ce qui a déposé CV pas benga ngai te OK na côté na déposé ba benga ngai te et puis na ko vendre jour mort ba ko benga ngai tango ba bengi ngai na kepe kuna babandi ko solliciter ngai ba musala ngo na kosala eza bien mais babi eza na ba avantage ebele ya bien eza pona bien na ngai mais eza na condition wana ba kopesa ngai soki na nzimi nde nazwi ba avantage wana nyonso nde na ekotuna bango ke ba condition ngo eza nini baye koloba na ngai il faut nabima na mutu balobe na nga kaka bongo mutu
et puis nalobi mutu eza na problème te na kosala yango. Et après wana mutu yango baye kolobela ngai eza papa wa bokolanga. Na tchaki no mois d'août muke nalobi est-ce que na kokoka baye bisinga ki eza avantage na yo. Yozo mona baninga nde bazozala te, bazozala bien, bazotambola mituka bien, yo ozaka ozala kaka boye. Bapesaki ngai ke nakende résolé 2 jours na réponse. Nakei pe na réfléchir na kozongela bango na nzimi. Tango na nzimi wana balobi na ngai il faut napesaka papa na biso ba cadeau. Na ba cadeau wana na ndoko pesa ye ti ekwa kolembisa ye nde na kozwa opportunité ya ko bimana ye. Nake na pesi papa cadeau ya liboso asaleli yango te. Cadeau ya mibale asaleli yango te. Bango balobi ke bapesi nga tamu kie na tamu ko na bapesi nga il faut na sala yango mbangu pour que nazwa ba poste wana. Etaki nazo sala salon nazo mona kezo rumela kuna pe bakomo presser ngai. Donc na koma isusu donc chose aki isusu te. Na lundi totikalaki jour mobwe na papa na ndako. Mais ye akotaki na chambre avandi. Nga na tikali na salon. Donc na tikali na salon na vandi mo mukie na ekolande na kata chambre. Donc na ekolande na kata chambre apekisaki ndeti mukongo kote ndeti ya porte. Nga imbala moko na zui robe na lataki na longoli yango. Na tikali ni. Abengi mbamoko papa. Tango baluki atali ngai akoka iso tala na deuxième fois tel azelo ngati mpanzi. Ebisinga o sali boy ozo sala boy pourquoi? Nini ezozwa yo? Na eko ebisa yeke il faut ka ko bimana ngai kaka. Na bimana na bimuna par rapport à quoi? Est-ce que papa déjà bimana déjà na mwana? Ngai il faut bimana ngai pour que vie na ngai ebonga. Na ndenge po bobokola ngai ti botangisi nga ba classe ba moyen na bino eza lisusu te ke ndenge ezalaka liboso. Na vie bokomo vivre et so sala ngai passe. Donc yo soko bimi na ngai nyonso te ebonga. Papa boy azui atindi ki ngai eva porte na ya chambre akangi. Ngai na yo zwa robe na zui na lati na bimi libanda na komi olila. Tant na komo lela wana na moni bango bayo benga na téléphone. Eloko oyo toyebisi osali yango te, na bina koki na ngai te. Nazana eloko mosusu te na koki kosala pour que na convaincre papa na ngai. O wana oyo moko yebe eloko oyo koyela yo. Ngai beloko ni eloko oyo koyela yo. Bakati téléphone avandi donc nazwa lisu pongia malonga te. Na komaka kolota ka mabe. Donc ataso na vandi. Non mona ka be esprit ma on dirait zoyela ngai ya mabe. De na eko vanda. Lokola ke na landaka émission na bino. De nazaki ni loko sala so spene baki na kimaka kambang. Na ya awa. Bota la situation na ngai. Botika ngai te parce que so botiki ngai eza lokwa ke vi na ngai ebebi ya mabe na ozape sou na vite. D'accord maman, toyokiyo, mais nansala mo makaomi bali na ngina tuna. Olobi tango kenda ruka musala et puis okoma ekuna ba bisaki okiba pesa yo condition, apesaki yo condition oui mana papa azobokola yo. Kinga inon ba avantage. OK.
na musala ou bazo pesa ngai. Et puis na musala ngo balobi ba avantage wana eza na condition eza ka moko. Nde natunaki bango condition ngo eza nini. Balobe na ngai mbala mo wana teke eza po bima na tata oyo yo. Ah balobaki o pesa ba cadeau. Balobaki na pesa bango ba cadeau te. Balobi na ngai condition eza moko na condition wana ba yebisi ngaka ke okobima na mutu moko obiso toko. Ah oui. Siko na mutu balobaki ba yebisaki nga wana teke eza papa. Eza papa na yo. Ngana nzimaki na ngai kaka parce que na yebi eza nango ka moki mutu ba opesa ngai. Awi nango pe koyebala nga pe yete na sali na nga ngoka nde balobi ke tokobima na esili ngana landeli ba avantage wana. C'est ça. De omeki papa esimbiti na ba cadeau esimbiti. Papa na ba façon tout na ba cadeau na bango ba ndeko pesa cadeau liboso na pesa kiye asaila ki yango te. Ya mi balé pe na yeko pesa ye asaleli yango pete. Eta ke kuna ba pesa ki ngata ya mupuse. Donc bandeko ko simba lisusu te. Denga moko na mi bimisaki vraiment na boy. Pour séduire papa na yo. Séduire papa na nga directement mbala moko. Ndeye akokaki yango te pe atalaki nga te tonga na longolaki robe. Akangaki toujours miso azwi maboko na ye atindiki nga devant porte na ye ya chambre. Akangi nga na tikali. De na zwi robe na zwi na lati to na lataki robe na vandaki susu te na kati ndako na bimi kaka libanda na bimi na ke vanda quelque part. De na moni ke bango ba ye ko benga ngai. Eloko to yebisi osala osali yango te. Ndinga zoba a condition bino bo pesi ngezo simba te. Ba cadeau na pesa ki o bobaki ke ekosedurie asaleli yango te. Donc yango se epusaki ngana sala ngoke na bimi na mi bimi sa boy mbala moko. O bima na papa na yo mbala moko kuke. Esimba. Bana ba benga ka yo esprit ou bien bato normal. Ezala mutu normal et puis na ba butu be esprit de elobela ngai. OK. D'accord, ce que est simbité, ce qu'on est simbité, conséquence des amis. Conséquence c'est déjà ça parce que na la ressource pongité na koma ko lota mabe na koma ko mona so na vandi attendez na vandi boy l'esprit moko elobela ngai kaka Doza boy. oui ezo lobela ngai kaka donc ezo pousser nga kaka na kende ka ko sala eloko balobaki wana oya papa na lukai mais kuna nga naza isusu kuna te na façon na salela ki bongo na kimaki nazo vanda quelque part nazo kokango nazo kokate nazo lala pongi te bakomi donc bakomo menacer ngai soit na kokufa soit na kobela liboma Des possibilités ba pesio. Donc du coup il faut bimaka na papa na biso parce que oyeto songo na point ngai na yebo sunga ngala ba prière bo sambela pona ngai et puis na pesa bino numéro bo benga papa na ngai na yeko senga ye pardon devant bino pe kolo nango liboso nanu bo sambela pona ngai be esprit wana tipe na vandi nazo mona kwa ke bazo menacer ngai kaka. Doza boy. Même sapine zo ninga na bongo. Ozo communiquer. Nazo communiquer te nazo yoka donc nazo sentir kaka mabe. C'est que ce côté déjà la connexion à bango sur le plan spirituel. Parce qu'il y a certaines choses, il y a la dimension de la spiritualité. Quelqu'un qui ressent des gens des esprits, c'est quelqu'un on va introduire déjà à un pas dans la spiritualité. Papa Thomas, qu'est-ce que vous pouvez dire? La jeunesse d'aujourd'hui, les travail, les Congo, le gène, Moussala précipité, toujours Moussala des conditions. Merci, Mama Wichi. Je crois par rapport à Ningo Tuninga, ceux qui n'ont pas le banini. 21e siècle, Ningo Tozaboué. Toza exposé na génération où il y a bilenge où il y a lelo. Où il y a bazana kati ya
mouvance moko boye oyo yake mwana soki aza na bonzambe kati nete et que soki pe aza na issu ya famille oyo bonzambe eza te donc on a toujours exposé na kati ya ba proposition moko boye très bien ya ba ndenge moko boye koloba na eke azoyoka bato banini oui c'est normal parce que oyebi yango bien qu'il y a dans le monde spirituel il y a beaucoup d'alliances oyo bato des fois basalaka ce qui déjà commis déjà na point oyo mutako comme déjà sali alliance otubenga alliance satanique c'est normal comme oyoka milimu baolobele azoyoka bavoix baolobele parce que na ba famille lolenge tozaka bo il y a des familles oyo bazaka na interdiction oyo akoki ko simba ta kisite très bien on ezaka ote ezana ngo kisite bako sokolo kaka to bako simbisoka eloko bo salela on ba makamuni se fongwa mais oh na kati ya famille na descendance ti ba utaka kala wana donc il pouvait y avoir qu'il y a des paroles baloba ke moko ya makila libota oyo akoki kokota ndako bonganga te. Voilà c'est le premier point na simbi. Deuxième point na simbi ezali na yoki abeti disolo ya ba cadeau. OK. Il y a des choses où des fois tobengaka les cadeaux empoisonnés. Parce que ce qu'on landi bien au monde ke ayela ki papa ba cadeau travailler. OK. Vu que famille descendance nango eza famille moko eza na interdiction au kosa l'alliance musute à part alliance et salimi na kata famille. D'où les cadeaux eza qui rejeté na destinataire nango. Il faut créer les complications. Il y a un peu de monia comme na on a point haut. Et puis na rezoa tant pour na kolobela bilenge. Parce que azana jeune sœur nga boye et là encore de l'avenir liboso na ye. Ah oyozo kenda akoluka musala mais musala moko conditionné. Ba cadeau eza mabe? Ba cadeau eza mabete. Mais ya mutu ezali mama wechi tout cadeau oyo mutu akoki kopesa yo avant osalela yango zwa ta ya kosambela pona yango. Yango mona nga comme d'habitude ceux qui mutu apesi nga eloko je dois prier pona yango. Même si mutu akoya pesi yo mais nzambe na kati ya calcul na yebike eloko ba pesi yo eza ngo destiné mususu opesa ngo Jacques ou bien pesa ngo Israël mais yo o percevoir no yango moment oyo ko banda zo sambela pona ngo ne parla nzamba ko bate eloko efike ozu yango yo ko salela ngo te mais pesa Israël wala za na sens normal mais na ba sens honnête o batinda ki e papa na ye ndeko na biso ndeko mibengi na omi en tant que lenge ngai na koyiko na ko conseiller que nzela ya malamu ya ko pratiquer ezali bonganga te parce que oyo basali wana ba na alliance mo boy na ba club mo boy okoma ko dépendre na ngo soit disant sous prétexte que okoma engagé na musala mo voilà boya ça contrôler oui parce que tant bazo pesa on ba pesa na contrôle ceux qui déjà bazu déjà temps ya ko pesa cadeau ils a contrôlé c'est facilement même yo moko mo simbi cadeau kena yango vous avez contrôler facilement makambo ya zoloba je crois na kutana nango si je me trompe pas vers année 2014 et ça ba message moko abanda ko tindela bato message mo batindela ba pesa na adresse moi c'est avenue Kasai quelque part on a repéré ça peine précision bien té parce que c'est une façon de voir toujours ça les là ba propagande en fait oui ba komelinga message bonjour mon frère nzambe apambola yo tozana forum moko ou tozo organiser intitulé forum wana c'est faire beaucoup d'argent avec facilité. Maman oui, imaginez. Nzamba lubi après avoir tant Adam na Eve baby si makambo. Nzamba lubi mutu akoli. Il faut toka boy pour lire. Mais comment se fait-il yo sala mbongo ebele sans que toka? L'argent facile. Oui, bah comme parce que ça numéro de téléphone et bunga kawana. Comme il y a un message clair que au sala mbongo ebele
avec facilité. Mais tu as beaucoup plus besoin de jeunes, surtout de jeunes serviteurs. Et ngai gout nan ndimité ba yeko ba excellent message mususu ba lobi soki pe ozala ba candidat mususu okoki pe koyela biso. C'est pour dire quoi ndenge na loba yike tozana génération oyo baza exposé na ba danger ebele. En tant que moboti zwa temps ya kosambela pe pona bana na yo. Parce que tant bana bazobima toyebite nini bakuta na ona nzela. To yebite genre esprit oyo ekoki ko gérer bana parce que ndenge toza boye ata ondimeli Yesu lelo il y a bateau des fois o to bengaka les démons abatteurs ou à chaque fois ndenge yo ndimeli nzambe ils sont toujours là ba o contrôler yo donc moindre so cheka lokolo libanda principal bazana yo pe o surtout ka boyo moni mutako mituna je ne comprends pas ndenge na komi place oyo. Tu ne comprends pas parce que aussi d'autres bas au cocher point où il espace à contrôler vina facilement ba komema yo ndenge tokoloba pona ndeko na biso ezali omoni soko omoni déjà musala oyo personnellement yo yebi ko zo mériter yango mais comme ko senga ke po ozwa yango il y a des conditions mo boye so totali bien moboti na yo aza lokola nzambe no awa na se mais bazo tinda yo kende ko lakisa bolumbu na yo to okucher na moboti na yo c'est une façon bazo lakelo mabe indirectement otika na kozwa descendance ya malamu te parce que libabe nde yango ekolata vie na yo. OK. Lévitique azoloba clairement lobi mwana koki komona bolumbu ya moboti te siko imaginer ba yebiso yo okende okucher na papa na yo tango zo coucher na papa olati bilakili mabe abomination likolo vie na yo. 2 yo moko personnellement oza sur la chance na vie parce que tout sera étouffé yo moko le comprendre tant vous allez coucher na papa na bino quel est l'esprit où vous allez katino ezo animer tant vous coucher na papa na bino c'est les esclaves ils sont condamnés quelque part. C'est une façon de dire que tinda o esprit en tant que tinda l'acte qu'a posé spirituellement il y a comment au compter. À chaque fois, les bosso il y a trône, il y a jugement aux abatari sobi. Oh yonzoto ezo sala makambo ya yoto ya nani. On se retrouve que yo zawana. Yo bimi fautif mais l'esprit est l'attaque yo et zalate. Très bien. Yango wana ne ko singa bosambela pona ngai. Bosambela pona ngai mama na ngai. Ava to sambela pona yo quelque chose oluka musala, luka musala, longwa na musala wana. Ya musala malamu te. Quelles sont les pistes, papa? Quelles sont les pistes pour qu'il y ait des pistes à malam? Première piste, c'est akata contact nyonso na batwana. C'est-à-dire à la sim. Oui, akata contact na batwana, mais ça contact physique pour la sim. Deuxièmement, il faut que ça la séparation na force et zakatina. Très bien. Parce qu'il fait déjà tant il y a beaucoup de pactes tout ça là na sima maloba. Imaginez peu ça quand on fait la parenthèse mon clair. Ndenge na matière ya bolingo. Comment se fait-il l'amour est la kati ya mutu et ça les marque à travers maloba et puis les cadeaux puis les cartes et ya kanasima. Mais premièrement oyo ka mutazo biso na koyeba ndeni ke olingi ngata ke na no lobi ata je t'aime te. Le pouvoir de la parole. Et ça a pouvoir makasi. Parce que effet tant que ezo lata do ebimi na kati ya mutu. Mato ipe yoki epesi yango espace kati nao. Epesi mba mo chambre mo efongwami. Oyo mutu akozala déjà gérer na kati ya ba émotion, na kati ya ba sentiment parce que les paroles d'amour ezaka elamu saka sentiment comme makasi comme à gérer ba émotion. C'est de la même manière pe na kati ya monde spirituel. Au monde ba retourna est-ce que on dit to pesa o eloko e gérer na kati ya vie ce cas le bit nandimi monde spirituel maman ezu maloba et tiango na hôtel ça c'est vrai c'est que il faut kata contact nyonso na batwana c'est par là ndeto collecter na délivrance puis par après collecter na fermissement kola ki ça yesu lo lenga fonctionner pe lo lengi ni apportera avantage na kati ya vie ya moto. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas, merci Madame. Je pense que tu as commis vraiment presque dans cette émission.
comprenez-nous, on est tellement des tingas aujourd'hui, tellement fatigués. Nous sommes des jeunes presque secs. Mais là, bitabe wana moko kaka nalie fatigue prier la nuit mais là on te nga biloko be na tafuna na difficulté ta ka nini wana tiche wana moko ka vous prenez ça prier la nuit faire des ba kokita ba descente ba prière comprenez-moi aujourd'hui je suis si faible na émission lelo mais le devoir nous appelle et on est obligé à Rosala awa madame. Je pense que Oyoki message il y a papa Thomas. D'abord il faut renoncer na makambwana, il faut kata contact parce que ndé toya kaka non, naza besoin na la délivrer ondé ou ngoti que absolue responsabilité. Biso nem tout autant bola na charge la délivrance. Non, la délivrance c'est partagé tous les deux côtés. D'abord ta conscience à moi, il y a yo ta décision, détermination ça dans mon avis. Et puis le Saint-Esprit et quoi prier à travers ses serviteurs par rapport à ce que ainsi dit l'Éternel à Kolobela. Arrêtez ça. Je pense que peut-être on va faire face à mes parents beaucoup lioté, mais on va vous aider et on va faire face à bango de comprendre certaines choses. Quand même, ce sont deux parents au bazar quitter basiba keipe à leur âme, mais au batikali va remplacer mes parents. Au moins des diables à la destruction. Au tikala moi la moko sans abri. Bongo la balabala et puis voilà ok kuta la maman boelobi okoraku ko se relever le sauter ko tia mutuno likolo pour regarder mon kini. Aie la foi et le courage, accroche-toi à Dieu. Les plus importants c'est la démarche à mutu osali ya roya koluka basala nzambe po bala ki saonzela ya malamu ezali ya Yesu Christ asia et puis bala kana orienté selon pas yo mais selon le Saint-Esprit. Parce que batebele ba ya lukabiso ba commencer à makamundé biso to ça so ebise mama zela na papa zela mama wetinga ya na boku mais biso to ça la ndenge nzambe ndabitisa kanta mbenda lobaka. Voilà, merci beaucoup, on arrive à la fin de cette émission. Je na OK musikate so ki Christ azongité en tout cas ngana bilo to kuta mbalansima bato nyonso tout ba otala biso au mona ko koma il doit espérer au koma qui devant un problème. Musala moko lukaki parce que outi na pasi parce que mais ba sollicito eloko moko boye olingo CD yo mto tala nga de o CD em suku to na papier ngo déjà ngo sala parti oza de eloko ngo déjà olingo kende déjà na butu place papier ça ko rendez-vous s'il te plaît ko kende te talela Yesu inda opeso musala on vient de nulle part ya na bato uta ba nulle part le nzamba eleva bango ba komi lelo bato ototanga ba kombo beaucoup de gens. Nzamba pambola bien. Tokutani balasi. Merci papa. Merci madame. On se retrouve prochainement. Merci. Mbote bana nzambe nyoso ezangai wabino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyoso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi owe sanzambe kaniselanga lokola eza parmi ba promesse na ya salaki akozanga te kofongolela yo na nimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela ba porte akozanga te kobukela yo ba hotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher mwana Nzambe moko pour na penser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.